Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas mon personne. Barcelone, à peine awa Kokunda Pouloulou, Chico Pouloulou, même pas un mois et demi, tout de suite Sangwaya Dadi. Et public ou pas mesana koloba, toke kamba, moropo, biswa to bomba na bisote. Public ou mesana koloba, babi, babilo roboke rolé na kingakati kuna pa mama Olive Lembe, ya des zobo mabino, zobo poison retardé. Lalo. Toi, tu penses que maman Olive Ndaza bonne to kenda kinga kati to zano ebele. Biso tout wana aboma biso pona gagner ni. Et en plus il y a des ninga zawana. Ta coach hôpital. Ba soin na e, ma ramener tout et zena maboka maman Olive. Ouais, bon? Oui, maman batozo qui est en charge en tout et pour tout. Ngelo on a mona rabato ba n'importe quoi ils abatu oyo balingara ndi maman Olive za musika ba comédien. Asunga biso te po bango ba sepela. Ebele nde baza bonde ti mikolo ebele bakomi kokota bamda kwa molili ebele bakomi kosambela na église mo kuna na ngiringiri. Est-ce que maman Olive mutatindi bongo na ngiringiri bakenda kosambela kuna place ba okene? Ah mais oui, bon maman Olive Lembe na maman Denise. Est-ce que baba manda? Bozana rankine de tiani yo yebisanga. Oh, mon amour tazo la carré on a. Non, ba wole la lota. Mbote ming bandeko balandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss RK Muchanga et pourquoi pas na Naomi Barcelone et mbote belé na babone na biso nyos tout ne bo mesana toujours kolanda émission na bino kitoko invité face à Lalou et babi mikolo yo tozana ya na moment ya day nde batu nyos tout baolo ba attitude toujours ya day. Merci. Na bandeko nyonso boza branché déjà et puis vous continuez toujours à s'abonner massivement na Naomi Barcelone TV place pour voir ba film maintenant kitoko et puis vous s'abonner sur la deuxième chaîne na biso Barcelone Star TV izawana pour na bino nyonso to boluka boza na bino de cité. Merci beaucoup na RK Muchanga Champions League na pesi mbote ne ya papi le roi la carte qui gagne ba bim tika bien ki na défaut abimisa mbongo bien ki koya na pesi mbote belé na maître Blaise B Konarata à Londres et puis na bosente Zola de la Cruz Iriel na pesi mbote belé Jiveshinto et le père des jumeaux Chuchu Luambo la star babi restauré za moko na Saint-Denis to lia kuna nde masolo ya bi mama Brigitte Katanda na pesi mbote babi lelo za lelo babi ngana ya ka koluka information na source bate belé ba mi benga lelo ba pire petit ya dadi olandela bango bi bana ba petit ya dadi te mais lelo na bitambula tambula nanga na boule na bino funa ke koluka pire petit ya solo ya dadi funa ke koluka ye yende to betani ba solo déjà Igo Kapongo merci la technique surtout même moral na yo okofu on a déjà pour na pesa déjà invité na ngai bonjour Naomi Barcelone. Ouais, bonjour Lalo. Mes condoléances. Merci pareillement. Ah ba bien invité na ngai yo boss na ngamo na bi surprise na salibino et Naomi Barcelone batbotala yo en direct ya chaîne Naomi Barcelone et le 18 000 abonnés ni no koyebisa na ba abonnés na wana. Oui, non, c'est abonné na merci beaucoup. Ba abonné ños sur Naomi Barcelone TV. Donc na pesi bino ba merci ebele pour continuer ko s'abonner la chaîne na bino Naomi Barcelone TV donc toza wana pona bino quoi. Voilà, toza wana pona bino et tokotaka mba moko na attitude to nango ya matanga ya dadi obs nyos tozolela ya dadi et toye koluka Naomi Barcelone pour to sola masolo ya dadi pour ba belé ba mi benga ba pire petit ya dadi bon les msupe ba yebana kina bona ekali ko likolo mais Naomi Barcelone to mona ki mona ka yope pemena ya dadi di kambala et yebisa biso nanu koyebana na Naomi Barcelone ya dadi izalaka wapi puis na occasion nini. Bon en fait ngane dadi to yebana kama théâtre donc ya mon boy ayamba biso bien na monde ngo ya mo rasola très bien donc
nayebi te to donc qui ya na leki na biso ekoma vraiment ki famille makasi donc osenti place ya dade azali petit na ye ozala soki azwi bacope na ye obenga yo Barcelone toa na cope mo boye toke ya publicité donc abranchanga na bamakambo ebele donc c'est moyaya vraiment abranche na makambo ebele bon ya dadi biso nyonso toyebi ve mavwanga ve bio nde balobaka nde toyokaka bato nyonso to baleka na nzela ya dadi nde bapire peti na ye nde bino basi boye po apesa yo bacope fo abima na oyo opesalamela yo non wana ya baleson di kongola aloba ne kaka ti asada kongola aloba likambo oyo ayebi non kongola alobaka eloko ya imaginaire comme songo réalité ya dadi azalaki ya moko bien abandaki oza bien na bapeti na ye dadi place akomi oza mwa mokie oza mokolo ozala nani na ye asadaptaka akoma mbamo lokwa yo donc asololaka tellement bien ya bien donc yango nde bomoni ya mosusu mpona kongo ezala so moto aosolola bien na bato ekomi ndomba eboye na boye donc mutu na mutu aojuge ndenge aomonela o wana biso tolanda babuzoba wana te parce que toa na temps nango te ya dadi azalaki grand frère grand frère isango liwa ya grand frère na dadi kamba ezwaki wapi sango liwa ya dadi ezwaki nga déjà nazolala donc na biso lalu ezalaki grave donc nondima te naoka nzoto malili noloba te o ndoto to nde nini nasutuka nanga kaka namimona na kati ya ndoto to comment donc nayebi te nakoka oexplike nde nayoka te ya dadi abeli oui ya dadi abelaki abeli vraiment azwi mpe mwa temps na maladi na ye leki ne Barcelone assistaki ya dadi na maladi bon en fait na assisté ya dadi une fois nakendaka kotala ye mais yoyebi ka batournage ebele lelo bimi tournage lobi tournage kozonga butu nzoto be kolemba donc mais tobandaka osolola jour kutu toosolola na niko shege yeke otalanga tofani na ye toosolola te niko lobi fonaki otala ye dadi ayebisinga basa vokende obenga nga lobi tokende nga bi ok na obenga ye lobi na batongo comme ça pesanga programme soki ozala wapi tokende kotala ye shega kei na ye mpe kaka na ndenge na ba 23h wana nga na ba 0h na ye ozwa nouvelle ke dadi akufi donc c'est vraiment triste hein? Moboyoki leki na ye Barcelone na témoignage et tosala mwa témoignage ya mokie kaka et Barcelone mpe aza na bafilme oyo ajoua na ya dadi naza na bafilme na joua na ya dadi ebele donc nga mpena na joua na ye ebele ya grave public aotala okoexplike bango batitre batitre yango mpe leki ebele mais oyo na oyeba nazala likango ya dadi na filme na nga moko bone kote papa push na to vision le 14 février azala mobali ya ange le 14 février ezala filme na nga natiaki ya dadi ajoue wana donc eleke tellement bien à part ça tojoua na filme mo boye batitre ekimi nga mais ya cicatrice ya dadi banda olela mwana barbio na longola azenga mwana bobotana ya dadi mais comme kokoma mpe mwa dire babino masolo bo bwa bakomede balinganaka bango na bango mpo mona dega mokili bato mosusu Barcelone barke azala nde mona dadi likambala komo nde mosusu barbio donc osenti congolais araisonnara le roi ra congolais donc ezali nango filme bato bakomisi yango ya solo Barcelone seke babotana dadi likambala komba sefeti bapesa mwana kombo barbio boye na boyenga bivoila oyo baevre congolais baevre congolais babotisa bino déjà na ya dadi kambala ezali nango filme. Merci beaucoup na Emani Bolamba na kati ya Paris, Emani Bolamba na kati ya Paris na pesi mbote et puis Blandine Makela na kati ya Lyon, hein, na pesi bino mbote boza toujours branché scotché na chaîne na bino Naomi Barcelone TV. Et Barcelone à peine awa kokunda pululu, Chico pululu. Même pas un mois et demi tout huile sangwa dadi. Et public ko pa mesana koloba, to ke kamba moko po biso to bomba na biso te. Public ya mesana koloba babiloko boke kolena ngakati kuna pa mama Olive Lembe ya ngum tezo boma bino eza ba poison retardé. Lalo, toi tu penses que maman Olive ndaza bonde to kenda kinga kati tozano ebele biso tu wana aboma biso pona gagner nini
omoni mabe ya congolais alingaka ndeko ne congolais te ozo comprendre Chico Pululu asalaki malaise crise akufi abelaka te nde toyoka akufi na ye ya dadi di Kambala abeli azwi temps na ye ya maladie parce que ya dadi azali na malade ya cœur comprendre ya dadi azali na maladie ya cœur tout le monde ayebi et en plus ya dadi ndenge aza wana tia koti hôpital basoin na ye makambo ne tout ezali na maboko ya mama Olive. Ouais, bon? Oui, maman Batozo qui est en charge en tout et pour tout. À dépenser à ta sérénité, à dépenser et l'aureté. Maman Batozo bobo totalité au moins nanga artiste en boka na biso. Malade continue tout ça ni tout soigné. À côté hôpital maman Olive Lembe mtabi msambongone na yebité. Ozomona mais congolais ninga omoni nga ilo na comprenez pas congolais omona nga na kipama kama mokilité. Nga sala o etalinga. Vous comprenez? Dans la salle, on a pensé dans la salle. Pour le kilo, ce que le botal la kaka oya loba qui ba les ont dit, c'est que notre destin vient au raton, likola batu. Vous comprenez? Ngelo on a mona rabato ba n'importe quoi ils abatu oyo ba lingarandi mama Oliva za musika ba comédien. Asunga bisote pour bango ba sepela. Vous comprenez? Et heureusement pe maman azalane kipa kokolo.com. Bo finir le lolobi asungine. Bolobini mabe bolobi ya sungini do ado asala rapo nzambe na tinde ya sungane batu pour ce que zaki ke maman Olive atala kaka ne batu baloba mais asundola biso tongo ozo comprendre ya dadi abelaki ya dadi lelo pe à son âme nzamba su molimo na ye akena ye kopema parce que ya dadi penda malade ane tungisi trop basali ya dadi opération à cœur basi so sala opération akufi na ye. Donc, les abiloko to lire na kinga kati te, les a te, les a nini les a malade et en plus je vais dire quelque chose. Biso ba artiste et comédien toi mité à mabe. Surtout ça, surtout ça. Biso ba artiste et comédien toi mité à mabe. Maram tout ça il faut les canate fait que le la vérité. Mais oui, le maman Olive aola ta ba po cassé, ya bisimba simana biso. Vous comprenez? Et belende bazabo ndeti mikolo e bele ba komi kokota ba ndako molili e bele ba komo ko sambela na église mo kuna na ngiringiri. Est-ce que maman Olive mutatindi bon na ngiringiri ba kenda ko sambela kuna place ba ok? Ah mais oui, il faut tout le baka vérité. C'est là que Barcelone va continuer. Bandeko. Le Camboyo s'il vous plaît Barcelone. OK, ba retourner excusez Barcelone, on continue. Cher ami, le Cambo Naomi Barcelone à lobby, c'est très très capital et puis très important. N'a remarqué le jour où on a matin, le deuxième jour à Loua et Dadi, na mone kira ba comédien moko. Oh, toke na église. Na moni baba. Bon, on attend na ba combo, na rotanga na pe combo. Oh, toke na église, dans l'église on kuna. Bon, en fait, l'église mo comme quelque part kuna ngiri, nga pe na kenda te. Oui, bien on a yé bâti ba mo théâtre yé bâti na monde na yé bâti. Eh, papa biso yé ba biso na bizale na biso ti. Vous comprenez? Les loba jeunes et belé ba komi ko kende ko sambela ba komi ko sa ba prière na bango kuna papa yo yebisanga église ni na ngo o ba sensibiliser mukili mo ba artiste ba musicien ba nani to tanga ba kombote bino nyoso ko se retrouver kuna ba ko sambela nani boko sambela nani bo kende kuna ba prière na bino ba pesa bino ba chance bo lingara mibala canon bo lingara basa kafu po ba sunga bino bo ba ke je fongwami. Ozomona nyonso wana maman Olive te mutatindi bango wa parce que prière wana pasteur wana soki nani wana ba prière osa bango bango ba ozo ya bango après to ko ebeta reto basengi yo mutu ekangami na kingo kufi o maman Olive seni ali c'est pas bien il faut tous à la vérité ba bisimba simato ke na rosimba nde tozo courage ozo makolo to ke ndo sambela ba pesa biso ba chance tozo apé courage on les capé devant écran yoroye bisa ba fan na biso ke non tala bikolo jeza boye donc to samela ba kote bo po bino bo pesa biso makam ozomona parce que ba fan na biso ndi bazala misika bango pesa bango pasi ba fan na kabe pas artiste comédien kufi et ça bango pasi parce que bango balingara biso bango ndi batala biso bango ndi ba pia biso pe makam ozo comprendre mais bango baza bayebi contenir ba passe mbamba mususu elekate bango baza ka wana ai artiste akufi baleli e pasi baleli mais biso moko ba artiste bi simba tozo simba poto pesa no ba fana biso pe pasi
topesa bafamille na biso pasi ale bapasi ana nyonso ngambo ezongeli mama Olive. Ok, biso moko bisimba nango yebi te ke okokoke basokole beto pe retour okufi pe. Yohane so mama Olive amona bango. Ebeli ba okota bikota kota ba pakola bipakola pakola po appelo ezo pe mama Olive benga nga. Est-ce que mama Olive mutotinda bango? Tombo ki ko samela molili kuna na ngiringiri eyebani deja sango epanzani théâtre mobimba. Nango yebi kama ngiringiri ote. Non lo maram ona yebi. O ezali na yoki so lo tuninga na ba ke oui, ba artiste bazokende. So lo ki su comédien mo opa kenda to ba te ezala batu mo ba okende. Est-ce que ba ko sambe apwani? To suna na église na bisote. To suna na église na bisote. Non, c'est Barcelone no bokenda bosokola pour mama Olive amona bino. Omonde tingane ba comédien ba ke belé pourquoi ba sala rachon na bino mbalé na koke boye poto. Kasi ndeti nga na simbisa ba fie belé kisi parce que ba kanisa ko nzenga pe na simba. Nga ne bene de bazana ba ola nga ba yebi ke ba kota ndaka molili po indeli Barcelone. Nana nga ya gravité kam kie wana tozwaka on a mo chance nzamba tia. Ozo comprendre ma boko pembe makole koto no ndoko ngate. Ce que to ba mona ba chance moyen naturel bino ba tout bon mo we msusu ba chance era bino na rediffusion bon mo on dirait ba o ba kenaka nde bango ba sokola biso pito sokola. Yango tsi lelo ba okuba kaka. Ti lelo ba okuba kaka ba chance ngo pe malonga te bo kanisa boki bozu chance njoko botiki ebino un cas chance etikale botiki kuna. C'est pas propre. To lo ba vérité la lou. Ba jeune belé ya lelo. Ba jeune belé ya sikoyo na oye bisunga esanga pasi po ba olata mama Olive ngambu. Biso moko bikota kota ba yebi bien. Tozwa ka ande courage oleka na TV po ba fa na biso pe ba yeba ka kete. Barcelone kenaka simba bisimba simba lo baka na ye. Nde salebo emso retour na ye wana. Tote ba fa na biso na ba confusion. Ba fa ni belé lo ba finga mama Olive lelo ba tumsusu batala biso ba finga mama Olive po ba yebi ba vie privée na biso te. Ba yebi a vie privée na biso te ba mona biso ka ba santo po to jouer na TV. Ba mona biso ka ba mamelo po ba mona biso na TV ba mona biso to saint. Saint non. Et belé ba tout monde ba empreinte na bango tikal ba quelque part. C'est pas propre. Maman ba to la tangamu non asunga biso quand même. Asunga biso to lia la mbongo na ye. To lia la mbongo na ye, to voyager na ba mbongo na ye, to vivre bien na ba mbongo na ye. Vous comprenez? Tokenda na mbongo ne lelo msusu pe barki ane mobimba mère a foutele Minerval. Maman Olive na foutele moi na Minerval atanga na école $1000 par mois et par année. Maman bimi songo biku na ba frère mikemike foutele moi na nga. Nyo so lo bates ko muta bongo o se lo bola mabongo ya. Tango yo kamara mjoso eboye. Donc te pas biso pe bato ya sungaka et ça biso passe. Parce que avant nana batu to kate ke mtakufi bada Janine ba papa Dani ba major Guillaume ba maman Angèle Kanam do bazana ba kufa to boyo liaka biso. Mais c'est du n'importe quoi. Il faut quand même to lo baka quand même vérité que non ba fa na biso mo mikolo pena Jésus okangama na komo ke ba prière mo boye na sambela no nzambe ba pune ze chance. Tout le monde a battu muso soni mto ba loge aleki winga na mto ba loge. Donc conséquence roya et bon comprendre tia ça tarango mais lelo bango ba ki ko simba bisimba simba ba ki ba prière na bango o ya ta besoin na tournage ceux qui air na bango ko ki faut ba baby c'est la bino musala pour ba kende ko sambela nani est-ce que ba lobaka il faut pour les kaka ba jeune leader oh en général ba jeune ba kende wana na tangi komba mututi na biba o ba kende wana ba ze belé na ye bien ngote. Voilà. Il faut la vérité que toi aussi ma c'est ceux qui retour et yé bon comprendre pas fa na biso pe barabazo batebe ba ate bangondi bazabo ba simba ki ba sai nini ba kufa pona bisimba simba mono to na yo biso la lu mondio e comme abe mutu mususa koko ko ke local likunya po ba moninga na lati Louis Vuitton ba mo Olive ela na Bruxelles oyo. Non, yo bina baksa. Non, neni ba confirmer te que yo bina mbla kisi. Neni ya mabete, omoni mutu akoko yo ke local likunya po ka Louis Vuitton na lati mama elanga. Abuta Bruxelles obi baksa ça c'est pour toi na sombre. Baksa lembe. Na koki ko adopter comprendre parce que c'est ma deuxième maman. C'est pas bien. Ba fa na biso nga ba pia nga passe ya ba fa na biso. Ba o balanda biso ba finga ka sanke ba yeba vérité. Ba ngonde ba pia nga passe. Pour vérité talika biso. Parce que bango ba yo ka ba mawana biso na biso moko to ko ta bikota kota. Eloko esanga passe yango wana. Mama ba to na problème te. Voilà, maman va tout. Evelyne Kamo Lopez a koufi awa ndeko na ngato sola ne bien père son âme Evelyne Kamo Lopez maman Lopango. Fia bato ya kitoko mbinga kano. Ya bien makasi tala Evelyne auto kufa. Est-ce qu'il y a un sens? Babo kele ki mbasuti. Babo kele Evelyne mbaso souffrir. Un peu infection kota qui est déjà ayoki ne bien mais yo bi mbaso msusu kota tina motema. A supporter pas citer le leur koufi. Est-ce que maman Olive mutali Evelyne Kamo Lopez?
Pour na bakinga kati non na mona Eveline te. Afi mo bona na ti exemple ne poto solane bien. To yebani na ye. Abenga nga star nga pe na benga ke star. Vous comprenez? Awa akufi est-ce que maman livre mutalier? Voilà, donc bandeko vous comprendre que moi ba bilobé les autres les capé moi trop. Il y a Monica failli Barcelone a démarré non boy. Nga batu ba pia nga passe za bato balanda rabiso. Bango ba finga ko senti ba finga mso ba okela biso nde mawa. Mais ba yebi ko vérité te. Chiko pulu la sale ba malaise na ye akufi ye dadia beli malade à cœur et memi na liwa. Vous comprenez? Pour ye dadia déjà maladie na ye e bandaki malembe abandaka déjà depuis kala ko banga opération. Maladie ye ko s'aggraver amoni chou ezate basani ba opérenga et comme est déjà trop tard. Voilà, on a pu en profiter, on a pu s'amboter belé na maman Olive Lembe Kabila, la mère des opprimés, maman ni maman, yefuna longo la lunette pour respect belé. Merci na odo sala pour na biso ba comédie maman Olive Lembe. Babi Fondation Initiative Please, tous on a pour nous soutenir maman et puis na pu s'amboter na maman Angèle Kanam et puis mbote belé na papa Dani et puis na major Guillaume Olobia, major Guillaume na pu s'amboter belé. Na pu s'amboter belé na Versino, papa Shaoul na kata Ukraine. Na Roselande kato soulaki et Naomi Barcelone tozonga mukie to soula mais ka bino ba comédien ba moni bino le super maman Denise de bogenda ko sopa maman Olive ba moni no super maman Denise est-ce bo banga te maman Olive ina bino oh maman Olive ina te maman Olive bisto benga ke une maman avec un cœur d'or maman Denise a benga se ba comédien à papa matanga ya dadi ba papa biso masumba kendaki ba papa lo ba kendaki ba irsul péchant mu pécha love ba kendaki ba tebele ba kendaki wana et pas à maman alinga soutenir ma bête ah ma bête yozolo ba bête to ebani bilong memite mate o bon maman Olive Lembe na maman Denise est-ce que baba manda bozana rankine de tiani yo yebisanga oh mona mutazo wela carré na non ba wole la lota mama ni mama aza mama o déjà zalana biso maman Denise pe aye bango tout baba maman biso le lobe na Barcelone do fandi bo appel ekoti maman Denise abengi o kende o maman Olive biso maman nyoso za maman nyoso za maman soka bengi ngeta ke mwana je vais aller et créé ou est créé par rapport oh est-ce que maman Olive maman Denise baba mbanda ba wela ni ba toutes bango nyoso ba maman les comptes ba sola wow oui. Tout fait na matanga tout moni délégation ya maman Denise ye. Maman Denise merci maman Denise Nyankiru na oposali pona mwana yo Dadi Kambala. Merci beaucoup to bosana te puis maman Amida Chatir Fondation La Colombe merci beaucoup et enveloppe à $15,000 et wana batuka bala ki wana maman Denise maman Olive to moni contribution na été. Oh maman Olive sala rakutu. Est-ce que mokileza besoin mon maman Olive bana na biso na pauvreté na biso tu to ba un pas na vie mokile yebi déjà ti mokile yebi matanga na on peut bimiter merci maman Denise na o sali telaka $15,000 c'est trop wow pour la famille déjà bazuma soulagement pour nakunda ya dali de Kambala sali biso déjà bien mais babi bino ba comédie on reboti sou misu na mbongo wana ba yopesa famille non ngala ndaku na ko misu na mbongo wana de la lou eh tanga ba kombo ba otsa misu ngana ko otsa misu ba non ndeni on les ambongo ba pesi matanga ba olele de dit c'est tout mais mbutu ko parce que lobi tout ça qui na réunion lobi tout ça qui na réunion et pas fait masumu na les érudits mbutu ekoti ba bien bimba dadi faut pas bimisango vendredi le 21 on a déjà tout gang papa ndeko ne Vincent PC programme vendredi le 21 puis bakunda samedi le 22 batina imka mais sikoyo ba comédie ba tomboki ba lingité babi programme na ba yebi yango te qu'on a famille biologique na famille artistique ba royo ke la nan artistique pourquoi parce que moni déjà bisone to zabo to comment dépendre déjà tout ça la famille mo bo na ninga art malgré ba querelle malgré ba conflit ba nini mais na tango likambo au senti penda to kenda beaucoup plus artistique pour likambo ko ki koyelo ava famille no moko réagir au senti ba collègue no musala déjà bon sala ozomona ezaka likambo koyokana ozomona ya likambo koyokana eza likambo kaka bavandisa na se bazwa programme moko normal po ebembe dadi pe ko bima mungulu to nzebe beba prématuré ya dadi za star abanda musalo lelo te jamais ko kufa lelo ba kundelo be simba peti il faut to vendre programme bien en plus imika po nanga ya mukie po na ya dadi ozomona ezana no mukie po na ya dadi parce que ya dadi ana muto abatu tala no ebimite mais tala déjà plein to sa kuna na matanga ne
mpona olakisaka mutuni wana akufi ayebana na bato nga kutu bato babenganga bazowuta bapoto bakoya matanga ya dadi osanti mpenza ko par rapport à relation ya dadi na succès na ye na kozala bien na ye na bato na imikande ebalana te donc nayokaki baye Gabriel basilikaki bakata basilikaki babiju la reine basilikaki bakiza raison na bango parce que imikana ya dadi ebalani te po ya dadi aza mwa moke te aza mokolo en plus aza star apampamba te aza vraiment ya mo babumi na monde donc il faut balela ye place moko eza bien o pena moto aye eza teke kotutana moto vraiment afandi place moko ya confort. Mais s'il faut bopesa s'il faut pour la place au monde ti ya dadi mpona nga il faut ka stade le stade baye bakangi mpo basa misala te bato ba stade nef bon babaki basolola nano parce que par rapport à dadi bastopa te mosala mpona 2 jours soki jour moko balela star na bango balela star na bango na ngambo na bacomédie mpe bwana bapréparation na bosala. Bon en fait baréunion mpe ezosalama donc réunion soki eza mardi donc eza mardi tokeko parce que programme asuka mardi toyeba jour fixe d'accord ya dadi ebima na place ezalela. Voilà babi wana ezalaki mwa lisolo efaki tosola mpona ya dadi kambala bon tokotelema mpe kaka na ya dadi te lokola toprofite tozwi ye moko Naomi Barcelone mokolo chaîne tomeka kosola mpe nanu masola chaîne mpo bafilme ekotaka totalaka bafilme e Naomi Barcelone tomona bafilme ebele ilo tomoni filme mo osali Moto Rouge. Moto Rouge, félicitations. Merci parce que beaucoup. Moto Rouge ebeti makasi mais tu remarqué na kati wana Barcelone apesi rôle principal na Karine Yamado et Karine Yamado oyo basango ebimaki ebele bwaka na baguerre makasi bino mibale fanatique otela biso bokokosa biso te bwaka na baguerre oku masolo mosusu ebimaki yo na ye bozala balesibienne bozalaka mwasi na mobali e le boyo eyaki façon ya koswane na ye mpo pesi rôle makasi bongo. Karine Yamado akamara na ngai akamara na ngai toa bafi place bafi bavandi mabezanga te kwa omoni donc aza camarade na nga tobebalaka tozongana na biso e normal mwasi na mobali kutu baoswana baozongana bosikonga camarade na nga te tobebani loni nango oyo ya grave oyo nani nga na bomela ye motu toya bomela nga motu oyo ifoka tokanga na binemi ntina liwa te acamarade na nga to nasali filme na nga par rapport à profil esengi sikoyo bato bamasi wana sikoyo notya na notya kokete te naomi tya te notya motu aza na eloko yango te ifo nayebi ke ye apia makambo donc coquette azalaki wana biso tozalaki à côté ya Mado zwa rôle camarade na ngai ya rôle wana motema malamu abetaki yango wawu ocomprendre toza famille bongo so toswanaka tobebanaka nde fale tokanga binemi ti suka sona oyo koyokana na bino mibale batieli bino mbongo te mbongo nini nango boto tobebanaka batiela biso mbongo te mpo mosusu bobebanaka période na master na bino batielaka bino copa voyage avant boyokana n'importe quoi changer lisolo bango bakimaka boye bango bakosupporte malaria te bakimaka boye c'est bon. Naomi Barcelone tozonga moke na ndako na bino Top Vision Barcelone ana barelation malamu na papa ne papouche wana papa nanga makasi papouche penda papa nanga makasi nana barelation ya bien tobebana te eloko te nini te sala keto te ndo sala chaîne e papa nanga kutu akoche ngo te ke bavosi okutu ye mutatsindelinga ye mutatsindelinga oyoka te e bavosi nga na producteur na yo yoka mpona oimpoli lalo bocomprendre toza na émission biso olingaka mo après tokanisaki ndeti lisolo kaka ya papa na mwana okoya maka mosusu donc wana père na ngai tala lelo so naza Barcelone oyo mpe bato vision bacontribue grave comprendre lelo biso bayeba biso mpona bato vision bapapa edo kaungu donc baeffort na bango nde esala mpe biso lelo oyo bato mpe bayebi yo osala mpe barelation na bato abie makasi ya mosusu nazala protocole na église yero kutu nayebi ata kutu te soki barelation ezala mpanzi nini ocomprendre donc bavoa bapapa moko bonaninga bango trop to vision eza père nanga kani nalobaka ke non bato nde baninga batia biso songisongi père acomprendre o mwana nga acomprendre o papa toza à bon terme. mais franchement Barcelone mpe uti na barankine ebele esalako mabe te motu yo olingaka bato me bato balingaka oyo te yesu kutu mwana nzambe apesa bato mai babengango nini nango
mbisi lipa ka bato alesa bango babalukela ye bongo ata bato mpe oyo nalesi nasungi napesi yo vi obalukelinga je m'en fiche oyo eza important nga asali pa na nga napesi yo pa nyonso oke okoma oboyo okoma oyo n'importe quoi salanga ceke yo mais oyo eza important babosa na histoire toyebike te point ya vie nanga ezalaka kaka na Barcelone soki ye te mais ero naolata ba t-shirt mobo nayebi te esalaka mpe bien na bato baotala yo mama aobetela mpe bana etolo Barcelone koza mpe na bana oyo yabimisi na théâtre te ata osoma soleil dadi moi question ka ya te tosoma soleil dadi on est non important te bayebi c'est bon bon excusez nga igo kapongo osanga déjà signe kuna na machine tomoki na na sheets et Barcelone des questions ka etikali na photo ka bwana biso Barcelone pas na bato basala ebolamu na théâtre oui bato basala bolamu na théâtre basala bango ebele bato bayamba yo babelle vie baye Gabriel baye bakata bananango papa mbatasiala do bato bele vana kuta bayaya na penda bayambanga bien makasi yo pe lelo ozoyamba baleki boyesa nga kutu na yambaka kutu nga kokozwaka na nzela na komisi nango pa artiste mpo na yebiki nga nini eza bona komano filme et puis na chaîne loso namoni na ngai yo travail ça va no yambo makasi nga moko nini oke kozwa yo neti mikolo oyo leki na nga dodo Dorcas. Ah, Dorcas. Ah, félicitations Dorcas. A joué qui toque on a talé. Neti Dorcas. On a leki nanga. Leki nanga penda. Mousson. Nathalie leki. Ah, alinga sa théâtre. Leki yaka. Donc on appelle ça qui hier je pratique mba moko. Na banzo répéter mais quand on a scène sala bo so mais que ça rien na beti mbata devant caméra. Ou soit tu blo no zonga. Bon mon oyeba na ba film sur scène. Bon dans ce que bino ba Barcelone pe vous avez parmi bateau baboumi théâtre donc vous nous quand moi na moko ba répéter telo tout tina vous banga te ba babumela bino musala te obongo pe bano ba ya wana ndi ba boma musala bongo biso répéter raté obongo ebele basala ba théâtre ba répéter te moni art ezala na makila oyebinga oyebiso sali combien de temps na répéter te 8 ans na répéter du moins oyebi oyekola te na yekola makasi na répéter parce que moi na mususu wana bendeti dodo na biso tala mwana na soko jouer na oyeba ki répéter te et na mutu mususu ya répétition chaque jour ana makila arte sur scène fufu na fufu mais à répéter chaque jour je le mona soko boleki na Dorcas dodo azwa makambu bat bon sepela na jouer lina mais na répéter te semaine prochaine pour matanga ndino ki ko non, il y a un groupe qui a répété. Ah, mais ça, quand tu as rien, ou bien arrêté pour. Na jouaka ba film o raté o ndi abande obela o chobela makasi yepi a jouaka. Voilà, babi to linto kabwana Barcelone, mais to kabwana te ça et pourtant to sur la rubrique na biso, ou esa rubrique na sur émission invité face à la lou on a ils ont obligé tout ça là. Déjà Igo Kapongo bendelanga sko Barcelone bien. Fanatique à l'Inga Barcelone, à Monesco non bien. Voilà, il doit bien dire déjà Barcelone. Et Barça, rubrique na biso oyo izala boye. Ah, sikoyo, Naomi. Waza fanatique à Barcelone, ou à l'Inga à Barcelone, de azopé sa Barcelone conseil. Barcelone. Nazopeso ka conseil moko zala mutema munene kosilika te so yoki likambo dozala penda na motema mamo ya bomama toninga ko trop ya to so yoki likambo yeba ndenge ya supporter yango ka ba fitilité baki asalaki donc travailler parce que tu fais bien ton travail continuer à travailler nzambe abatela yo a protéger yo. Donc, ne m'a protégé. Donc, talara liboso ya musala na yo koyoka ba les ondes te bilobaloba te sala posa motema na yo kosala posa motema ya bato te surtout. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Naomi Barcelone. On dit qu'on répondre à l'invitation. Mais moi, je ma caméra. Là, tu sais que moi pose. Non, Barcelone. Barcelone, c'est moi à la famille. Il y a un souka. Ah, il y a un caprice. Caprice, trop cool. C'est bon, Barcelone, mot de la fin. Et puis, au petit programme, il y a chaîne, il y a film, les autres. Et puis, quelques dédicaces, tu as tout balandi. Oui, mot de la fin, il y a en mode day. Donc, tu as la peine, elle a dit. Tu as la peine, donc, il y a un biso. Merci pour nanenge bozo souhaiter biso bo présenter ba condoléances na bino vers biso na mawatuza nango to tu ko bungisa vraiment star amnene mtoro Dadil Dikamba la papa bio papa na barbio donc c'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. Donc merci na bino na baboni na nganyos so bozali ko s'abonner massivement sur Naomi Barcelone TV et surtout la deuxième chaîne Barcelone Star TV. Vous s'abonner massivement. Toi, na makamba bien, il faut tout ça, les alliés, projet, c'est bien. Théâtre déjà, donc merci à vous. On appelle ça merci et belé à Erkam Changa Champions League, Zola de la Croix Uriel. On appelle ça Maître Blaise B, coach olympique depuis Londres. On appelle ça vient dans l'allusion et Kofo, ma maman Philo et Kofo. On appelle ça gros bisous à toi, Taylor Lametiola. Nancy Lissanga, donc Bella Dinganga, la patrona, autrement dit ma copine, quoi. La patrona, n'appelle ça gros bisous à toi, Béni Champagne et Kala, Dada Champagne depuis Paris. N'appelle ça mbote à toi, Mike la Duchesse, mon vieux, Anselou Zolo, bon séjour. On appelle ça sous mbote Belena, Diana HM, Yabatatati Mabiala, n'appelle ça mbote Nanga, Jaël Kena, Patoumale. Maman Elonga, maman Bota Barcelone, donc babi vraiment maman a sacrifié la vie pour na bana pour na ataba na quand on a ba prière quoi. Et on va lever 1 million ba na gauche, 1 milliard ba na droite, tu dois écouter la nza maman Elonga quoi. Donc maman Elonga de mon cœur, à toi mon papa Albert Kalombo, papa Bota Barcelone, Albert Kalombo, n'a pas ses grands frères dans un moté. Et donc Kalombo, un de babi pasteur à Solo, l'homme de dimension. Et non Kalombo, HK. Donc HK depuis Brazzaville, n'a pas si gros bisous nangaya, gros bisous nangaya, belé Aminata Kalombo, n'a pas si gros bisous à qui encore Élisée Madiama, babi tata mosinanga, ma jumelle Élisée Madiam depuis Bruxelles, n'a pas si mbote nangaya na bafan tout balandara biso puis Gino Sel Hollandais noir. Un caméraman nangai Igo Kapongo donc réel Igo Kapongo donc vieux chocho babi vieux chocho opérationnel vieux chocho de Barcelone opéra donc gros bisous à vous na pe fimote nangai na ni susu nzambe donc baza tellement ebele ba on attend ba kombote bo comprendre car vous êtes tellement nombreux donc gros bisous à toi. Bye bye, donc Ngoya Ouyanga depuis Paris, gros bisous. Ngoya Ouyanga, Bambote, Maman Elonga. La petite sombote, nani. Vous êtes tellement ébélé, merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Naomi Barcelone. Mon grand frère, boss Mukuna, na pesi mbote na yo. Yade yaya, gros bisous. Motema mami. Voilà, merci beaucoup. Babezamba liboso, memba soukate pour tous les biso. Merci beaucoup. Nous avons bozala qui branché scotché, Hollande émission na bino, invité face à la lou, boyo kinde to soli, et aïka affaire à dadi, to beti masolo bo bino bozo ba programme nyo su ndenge lekeli, ndenge zo lekela, ndeka Naomi Barcelone, nyemo autopesila. Ah, to fingi mudute, pop so finga mudute, to lo baka a vérité. Donc ngai sozo ya pa na ngai faut pika. Donc so pikete. En tout cas, merci beaucoup na RK Muchanga, Muchanga les Champions League. Mon boss n'a pas simboté belé, n'a pas simboté na HK Enoch Kalombo, le pasteur, l'homme de dimension, na Brazzaville l'invitation na yo. Déjà semaine prochaine au c'est déjà Brazza. N'a pas simboté belé na Emani Bolamba na Paris et pourquoi pas à Blandine Makela na Lyon, n'a pas simboté belé,
Zola de la Cruz réel mon vieux tozo zelara ndenge lobaki et puis mbote belé na ya Papi le roi babi ya Papi le roi bilanga héros wana babi partenaire il y a Papi le roi carte illimitée formule suka bilanga héros hein balobi Pierre Vieux abatu ya José Ndombele Schumann ah balobi Junior Moussoukou prêtre les prêtre aza prêtre HPR de Mobala race depuis Maroc bah gros bisous. Voilà, bah depuis au Maroc, on a passé tout bambote, bah c'était leader, bah Zakuna, bah Chocolo Platini, mes condoléances. Et puis mbote bien Chris Pache, na rata Maroc, na passé bambote bien na Jiveshin Théo les pères de jumeaux, beaucoup continuer toujours soutenir. Maman Maria Santa na kata Londres, Chuchu Luambo la star, na kata Saint-Denis restaurer za moko et puis na bosante, maman Brigitte Katanda, bah bisous nous le 7 mars, wana. Tout ce pays là, tout lia bien. Il y a Chocho opérationnel, na passé mbote belé, Yannick Makia des multimillionnaires. La pession mbote belé clave maliba ganjogo ba tout boko melanga sur WhatsApp boko makoma to développer to benga na versino papa Shaoul na kata Ukraine la pesino mbote belé igo kapongo merci na équipe technique ninge osungi mama elonga babiti to zaboué grâce à ba prière mama elonga donc mama elonga mtazo awasa poto zala mbote belé na prophète Dembala kata njili babibino osunga la lubo continuer toujours kosunga la lu zala mbote minga banjilwa tout ngana bino déjà nabi que semaine prochaine déjà to kuta na soupo na nouveau numéro merci beaucoup bye.